wana nzambe oyo tolingaka mingi okoza na ngambo wana ezali ngai molinga mena bino oyo bolingi mingi penza oyo tozalaka awa nazala Kongo mokristo na televizio na biso eke ntango ekoki zala molinga mena bino evangeliste maku ntango ifuene nazopesa bino mbote makasi libota na nzambe libota na bana na nzambe oyo bolingi nzambe bolingi maloba na nzambe mingi mpenza bolingi yango mingi po ete osala biso bolamu makasi yango ntango nyonso tozoya awa kotatola monene na nzambe nzambe akanga biso bachaine mpona kotatola monene na ye nzambe asala makamine na bomoi na biso yango toza awa awumbu na ye kotatola monene na ye pamboli mwana moko na moko oyo akolaka biso salanga evangelisation moko opananda kute elingi todeplace koya awa na studio ya Kongo mokristo na mboka na skeris epai na papa na biso alpha oyo azosala mosala malamu mingi mpenza nzambe apambola moko na moko bengelanga ndeko moko oyebisa eke evangeliste maku ntango ifuene aza deja aline po ete toyoka maloba na nzambe na bondeli nzambe merci yawe na bikamwa natomboli monene na yo natomboli bikamwa na yo nzambe nalobi oza malamu ngolo na yo nzambe emonisama likolo na nyonso pokwa lelo nzambe ezala pokwa oyo kolo tokovivre lola na se na mabele yawe tika moto nyonso oyo akozala connecte seigneur ayamba asimba nzambe maloba na yo esimba ye molimo na yo esimba ye latisanga na molimo na yo nzambe connecte ngai na source divine na yo nzambe maloba nyonso elobimi ete epai na yo nkolo mpo ekopesa bomoi na kombo na yesu masiya merci seigneur jésus et amen. yembelaka ndepa yo okutami toka motema na ngai banda kozona boyele ya nzambe na bomoi na yo okoyoka baloko na nzambe eza bien banda kolanda monene na simba monene na nzambe kama makamilele nzambe asalela yo uta na afrike olimaka te okokovale na mboka ya poto ntango mosu oza na afrike ozalaka na hôpital oyebaki okakobima bolamu na nzambe ntango mosu okosala kosala bolamu epai ya nzambe ntango mosu okoma na ngambo ya bato bafingaka nzambe ntango mosu okoma na ngambo ya bato basengaka nzambe ondimaka te nzambe akokotombola yo kama mama ya libala mama ya ndako ondimaka te kokosimba mabuto kokosimba bana na nzambe asala yo ngongoli ozomsengela kiti te pa ya nzambe simba nzambe oyo aza nzambe malamu halleluya komona $100 ezalaki te mosu apeti na ne elelo koma okota macdonald na KFC osilisi yango ala bolamu na nzambe mosu aki na liputa moko sapatu moko chemise moko soki basokoli yango ofandi ozozela elelo yebi couleur oza na yango te tala bolamu ya nzambe naye obwaka nzambe okipaka soki te eloko na nzambe atio liboso na maloba na nzambe nazondimo tozombe epa nzambe ondimaka te kokobala banda kopesa na bango oyo basosolamba nde misuni eza kontrole lelo ozotokisa bandi kolia deja oma kolamba indépendant eloko ebele na nzongo wanda komeka supu me misuni kolia te lelo bilona lebeli totafuli basoso misato elabaki te biloko ya valer oma kolia yango sa oyeba ekisaka mwa moke mpona nzambe oyo wana posa bateya yo te kaka bolamu ya nzambe osala epai na yo halleluya nzambe aza malamu merci jésus nzambe aza malamu mingi napamboli monene na nzambe na pokwa na lelo
kaka ndenge touti koloba eke nzambe bolamu na ye esalaka eke tokangama na nzambe po ete oyo osalaka eza fruit ya kolakisa eske yo olingi nzambe oyo olingi nzambe te oyo osalaka eza fruit ya koyeba eske ozoyeba oyo nzambe asala na bomoi na biso alors ntango mosusu moto abosanaka facilement yango wana omoni nzambe ntango bana na Israel azobima bango na destine na bango na nzela na Moïse ou na nzela na Josué apesaki maloba alobi ete yebiselanga bana Israel eke babosana ngai nzambe te ntango bakokota na mboka bilaka kobosana nzambe eza eloko ya mabe na bomoi na moto lipamboli kobobosanisa yo nzambe facilité ya kozwe kobobosanisa yo nzambe me nasepelaka mingi na baoyo bakangamaka na nzambe. Alléluia. Libota ya papa na ngai bibish nzamba pambola bino bobengela ndeko moko boyebisaki évangéliste ntango ifuene aza deja wana papa na ngai David Mabiongo Paulo Vita bengelaka ndeko moko sala évangélisation nzamba kopambola yo alors boyeba na nzambe na bombola biso eza ebele mais lelo oyo tolingi komettre conclusion ya une série ya 3e volume lelo toza kolobela mpona ntina na alliance to parler sur les alliances verset na biso de base ezali na mokano na Esaïe chapitre 30 verset 1er kuna epai nzambe azalaki komona motema pasi aza koloba eke eza kosala ngai pasi ngai nzambe komona bana na ngai kosala baalliance kozwa baengagement sa koconsulte ngai nzambe alors totalisaki eke baalliance eza ebele mais mo alliance ezali juste maloba to kondimama ya bato mibale o plusieurs personnes bakoki kose mettre na d'accord ya likambo moko me na nzala maloba na bango basangisi yango napesaki exemple koloba ete moko alobi papa ngai ata naza te un jour bana na ngai baza bana na yo ye pa fongoli monoko biso alobi ete papa nga pesonake ya va kobosana libota na ngai te alors bandimani bango mibale c'est ça l'alliance baalliance tolobaki ezala bandenge ebele baalliance mosusu ezalaki bato bango kosala échange ya bilamba papa na alliance oyo tosali mpo tosele yango alors tosala béchange ya bilamba yo opesi manto olataki ye mpe azwi manto alataki apesi yo ye azwi ceinture na ye apesi yo yo mpe ozwi ceinture na ye olati yango alors totalisaki mpe lisusu eke baalliance mosusu ezalaki ntango mosongona bakope kopine balingani sika balobi ete bolingo na biso po esimba po ekende liboso namoni tomela na makila me makila ngo tokomelana ya pamba te yo loba likambo moko nga mpe naloba wana mosu alobi baviokele mwasi na ngai soki yo oza na bomoi nakoki jamais kobana mwasi mosusu ye bafongoli monoko alobi mavuba to alobi koma moko songolo alobi ete alobi mese breke abiyoko mese breke soki ozali na bomoi nga nakokobala te basali alliance bango mibale c'est ça alliance balobani maloba basali bachange maloba mpe bandimani na maloba wana alors toyei kotalisa mpe lisusu eke vi ya moto eza kodépendre na baalliance oyo asengage na yango alliance ekoki kopermettre okende liboso mpe alliance ekoki kopermettre eke okende liboso te alors kaka yo te tomoni ete na alliance oyo okoki kosala ekoki kotushe me badescenda na yo mpona malheur moko songolo na alliance oyo okoki kosala ekoki mpe kotushe baoyo baza badescenda na yo mpo ete bakende liboso. Alléluia. Ça dépend ya alliance oyo se engage na yango. Alors tolobaki ete na baalliance ndenge toali komona eza important koyeba eke baalliance toali kosala eza na moto aza koprendre engagement na yango. Moto oyo aza kosala na ye alliance soki ayebi nzambe, c'est-à-dire quoi? Alliance wana eza sere na molimo na nzambe, alliance wana eza sere
na présence ya trinité, alliance wana eza sele na présence na nzambe na yesu mpe na molimo na nzambe. mais soki alliance wana ezali sele te na nzela na nzambe, moto aza maître na yango ezali diable. Alléluia. Alors na diable tokozwa bavantage oyo ezali ekouta epai ya diable. nakolobaka te me bino moko boye malamu Jean 10:10 alobi na biso eke le voleur ne vient ke mpona koboma kobebisa mpe mpona kodétruire. alors alliance oyo esalami sans nzambe yango elekoma bato na malédiction. Alléluia. mpe natalisaki lisusu koloba eke lokola lelo eza conclusion ezosala repete bino makambo toda ekoloba. mais soki okoti na page na biso ya kongo mokristo okomona volume 1 na volume 2 lelo tosala volume 3. alors totalisa lisusu koloba eke nzambe aza nzambe oyo arespectaka ba alliance. alliance ekozala négative comme positive, nzambe akorespecte yango. alors soki eza négative kino moto akokomprendre ka alliance oyo nasalaki eza alliance moko négative, alors esengai nasusumuka nde balobanaki kongo moto asusumuki alobi ngafu naluka nzambe. alors ntango yo yeba ya nzambe, nzambe akosengage alobi nakosengage mpo mwana na ngai akomprendre kasalaki alliance oyo inconsciemment. alors nzambe akozwa engagement akodétruire maloba nyonso oyo osangageaki. topesaki exemple Josué asalaki alliance na peuple gabaonite dans Josué vers chapitre 9 au chapitre 8 asalaki alliance na bagabaonite. 3 jours après comprendre eke alliance oyo nasalaki il fallait pas nasala yango, mais lokola sa ndimanaki na bango nakoki kotouche bino te, nakoki koba bino te, il fallait respecter baalliance wana. mais ntango roi Saoul azwiki bokonzi, roi Saoul aye akomprendre koza libota na nzambe te, fona massacre bango, amassacre bango. alors David akozwaki bokonzi, bible obi avec 3 années de famine, topesaki na bachapitre na baverset. alors David akonsultaki nzambe. Alléluia. nasepelaka na bato bazwaka décision kokonsulte nzambe. bato bakoma lelo koluka no nakeluka mutu mpona tuna consulte nzambe na situation na yo. David alobi non, na royauté nakozala royauté ya esengo, royauté nakozala royauté ya joie ya kosepela. soki oza na saison na yo fo sepela. bato bakoma lelo bakoma lofundu ote tika moto asepela na saison na ye. Alléluia. somona moto aza na saison azolela aolela te, aza na saison na ye okobanga banga te, oza na saison sala oyo olingi osala, mais yebaka nzambe aza na yo. Alléluia. mpo bato lelo bakomaki no moye nasala boye eza te te saison na yo mpo bato bamona te ata bomeoza na saison na yo. Alléluia. david abi nzambe kosalama te. oyo eza récapitulation ya deux choses. alors nzambe ayebisi david alobi ete mpona Saoul aboma bagabaonite il fallait pas bona bango, mais lokola david otuninga nga nzambe na kosala eloko te, zonga mpa bagabaonite bayebisa yo. mama joli, mama otanse obika bato bana bakoma aza na problème akoresoudre na mutu azokende kozwa tamba ekosala retraite ayoka tamba ekogene oza na posa kogene te, oza mpe na posa akele mpa nzambe te. problème na yo eza na mutu, yo blesse mutu, ofungaki moto aza na pasi ya motema na ye, kende komona ye yebisa papa na ye mpa na yo limbisanga. c'est ça oyo nzambe azala na moposa. nzambe asala eloko te, oyo nzambe na ye mpa na yo limbisa mama oyo te, yo kende kosenga bolimbisi. nzambe ebisi david abino kende ba peuple gabaonite mpo bango baza blesse. Alléluia. david azongaki atuli bango nasala nini babi zwi biso moko ya famille ya Saoul bakobamanga pleine mili bakobiambika ye. Alléluia. Voilà la force de l'alliance. Kosangaje mpona kosangaje te oyo nazwaki naka engagement kaka mpo kaka nasepelaki kaka te, ekokute cher. Alléluia. eza na bato bavie bebana ya bafamile ya babala mpona baalliance basala na bato.
mais nzambe apermettre na poko lelo olanda biso na nzela ya kongo mo kristo. Alléluia. David azongi bayebisi epesa biso todiembika bango badiembika bango na moi makasi mais Joshua azalaki wapi sakenda ozala majoli Saul ayaki sakenda donc baliance oyo mabe bakoko ya famille baene ya famille ya libota oyo baleka mpe na 5e génération oyo basangaje yango egangaka ti lelo mais po atende yo te ezosenga mpo oyeba nzambe po ekanga bana na yo te ezosenga mpo oyeba nzambe. Alleluya. Tala alliance ya Naman Naman ya Naman oyo Gehazi asaki na Naman Aman ake kozwa biloko ya Naman Eliza bango yaki azwi maloba na nzambe alobi nini Eliza ayaki yo mabe abi lepre oyo ekokanga yo ekokanga na bakitani na yo. Alleluya. Donc bamela bakoko mpe tatache tomoni yango na bible baboyi biloko kozwa biloko ya Naman le syrien général wana na bakekola na wana ndenge moyibi mpe ya Gehazi ozana majoli badi maladi na yo ekepa na yo na bantekelo na yo na bakoko na yo toute ta génération ezwaka bango mpe mais baoyo basatachaki na nzambe esimbaka bango te. oza kote na sango soki papa na yo papa na nga asalaki mosala Abraham asalaki nzambe azoba na Isaac nini abina nga epai na yo à cause d'Abraham que je fais l'alliance. Alléluia. Vie na yo eza dépendre l'alliance oyo papa to koko basalaka mais alliance oyo okangaka te soki yo oyepa na nzambe nesengeli avance mpo nayoka conclusion. Alléluia. tokomi na bino na biso na kosungisa na koloba boye ntango David azwi bafamille ntango David azwi bafamille ya nani ya Saul mpo abiembika bango na makanisa David emonte mbala moko alobi no nakopesa nyonso me nakotika nakobatela moto moko Jonathan te me nakobatela mwana ya Jonathan Mephibosheth abi nakopesaka ye jamais. Alléluia. Lelo tolingi kolobela la faute de l'alliance la conclusion na oyo alliance etouchaki Mephibosheth oyo esalaki alliance ya David na Jonathan. toza na mokanda na Nzambe awa na Bible na biso na 2 Samuel okozola kotangela biso na chapitre 9 la force de l'alliance. Alléluia. Makasi na kondimama. Vamos ler a Bíblia no livro de 2 Samuel. Amém. No primeiro versículo. A Bíblia diz-nos: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que eu lhe faça de bem por amor de Jonathan? Est-ce que moto te atikala na ndako ya Saul mpona sala bolamu na ntina na Jonathan? Alléluia. Mpona nini David akanisaki Jonathan? David akanisaki Jonathan juste à cause ya alliance oyo David azalaki na yango na Jonathan. ozala majoli à cause de l'alliance oyo David azalaki na yango na Jonathan. Mais Jonathan oyo bazolobela awa azalaki mwana ya Saul. Mais Jonathan ntango azali lisusu te po Saul bakufa mokolo moko na Jonathan na mwana na ye mosusu. Alléluia. Jonathan Saul akufa na bana mibale mokolo moko. Jonathan azali na deux alliances. Ozala mama. Alliance oyo tata na ye ezalaki mwasi moko alliance na négative po ete Nzambe arejetaki déjà Saul. Alléluia. Moto Nzambe arejete ata mabota na ye mokolo moko ata moza na quartier moko oyo ezala na quartier me yebaka moto na Nzambe arejete ye tala femme ni alliance yo kozala na ye. Mais la bonne alliance oyo Nzambe azalaki na yango
Jonathan Kilango, il fallait saisir. Et on a dit à Saïra Jonathan, là, David. Alléluia. Et puis, David, ayama kete Jonathan ayamaki, abi nini tuzo sala, mokolo nzamba kotombola yo, kanisa la libota la ngai. Donc la conscience na ye, ayamaki na ye, que nous ne nous avons connexion malamu, et ça yango ya David. Vous savez la majorité. Il y a des fois, ça nous coûte beaucoup. Qu'on se détache même la bateau, parce que tout cher ma vie la biso. Il fallait ça le détachement voilà. Mais mon tout temps, monsieur, sentiment est dominé beaucoup. Nous avons un sentiment. Vous savez la maman? Ah, moi la makala, moi la rotiquette, moi la palanca, moi la mabord, moi la rotiquette. Mais à la vous la côte de Mokonzi, à se rappeler la boutouana, l'homme la tongo, faut avoir ce staff là. Habité. Est-ce que mon toisette, oh, avant on peut savoir rapport à la malamu. Toquez le verset 2, maman. Il y avait un servo na casa de Saul. Balobi, ezalaki na mosali moko na ndako ya Saul. Cujo nome era Ziba. Kombo na ye ezalaki Tiba. E chamaram-lhe que viesse a Davi. Balobi ete mokonzi. En tout cas, moto akopesa information wana ezalaka Tiba. Nazoloba bato bakopesa information badone na yo epai ya Nzambe mpona bato baza na se na moi awa eke bazala rappele na bolamu tata na yo asala na bolamu Nzambe azokanisa sala mpo na yo batima ya bomoi na yo bamonana afin bana bayo oza ovandaka na Irlande bana bayo ovandaka na États-Unis bana bayo ovandaka na Corke epai nyonso yo ozali tima na yo akoraporte na information wana. Mais nous avons le Saint-Esprit, la puissance en Zambé, mon livre en Zambé, on a pas d'information, à comme l'information pour un Zambé, pour être un Zambé repéré par Yozali, à comme être un Sika Somoro, pour être Yoke le Liboso, pour être ma Kambazo Oumela, et comme a pété la ville à yo, et ça qui va chimer la ville à yo, Bamori Sama, pas Bango Yoli, Bandone la yo, Bango Yoli, information à yo. Batula bakilanda moko atwa koma wana mama tanya wote mwana Saul tuebite bana ni akala tu mwana sebreke yesa solan sio ndio bande wala est-ce que ndio sala bia te formation na Saul atukana la bina ndimite chima famora bakenda na nini majoli Chiba continue maman il disse-lui au rei ndimo konza yebisiye és tu Tiba? Tiba. Disse servo disse eu seu servo. Aleluia, mokozi. Aleluia. Disse o rei. Não há alguém da casa de Saul. Est-ce que Azaz suscité motomokote na lié a Saul? Para que eu use com ele a beneficência de Deus. Pote ngai na sala bolamu ya Nzambe epai na ye. Aleluia. Então disse Tiba ao rei. Todo Tiba robira mokonzi David. Ainda há um filho de Jonatã. Mwana moko azali. Aleijado de ambos os pés. Babi mwana wana makolo kukaye abukana makolo lemba. Aleluia. Nanga malamu nesika oyo libota la Nzambe. Bila bia que solo roi Chibalo bila za information. Bato wana information ayo bazo ko quelque part pour connecter yo eloko moko. Ba connecter na destinée na yo. Ba connecter na makambo kitoko. Ba connecter na makambo lamu. Oyo Nzambe prépara pour ça réveiller esprit ya bato o bana makambo ba connecter para yo. Comme to pesa ba dona zate. Alors ba libo na Nzambe zo bondela. Azo
azosimba epai yozali azomba bainformation nyonso azopesa ngo epai na nzambe. Alleluya. yango nazoba komona bakoluka yo na ntango mokuse okokamwa bato bakoloba ete toswa mutu koluka information ya kolokalize yo. me kaka mois passé kaka semaine passé kaka lobi tokomprendre ke yo ovanda esika songolo. Alleluya. adi mokonsevra azali Maman Jolie, elle est aussi ma David avec Tungisama. La force de l'alliance. Salam lelo. Okozalate. Mais nzamba zangisaki epongi na butu wana. Abikamisa Jonathan. Ondimaka David. Yoko kanisela libota na ye. Bolama mosusu papa na wasala. Bato na bandinga bakoma na momo ebele balukaka mwana maviokele. Na mwana leo wapi? Melele nzambe azali libere wana, azali libere yo, azali libere yo, azali libere yo, azali libere yo. Abituma bunno na yebi mokonzi David muteme kiti wa poko lemu basala pa David aso sema kiboko na sepelate. Alleluia. Yango yango basala bolamu moko ovanda aussi université on sait les classes on joue la moyenne comment ça va la réalité bana banyaki na yo on sait l'université on sait ça va kamonioso lolo on sait la quel côté dans ma zone rappeler motomoko kanisa malobo ba yebisaka yo. Alléluia. Dela komano katana tamisa ba classe Datsala université ya mbongo na ye melela za ndoki toboita za ndoki ewa bandenge atala kosungela bana na ye oyoko na université na fini bango mbongo ya 5 ans batala na université papa na bango pana bakepala ngai. Alleluya. ozalaka bajoli babala batongo nyonso babopesi misatu babilamba bolata tata na bango ndenge na bango za ndoki wi matangisa osilisa baklasse osala université ya mbongo na ye ozaba mwebele akopambola mpe bana na ye. Alleluya. kopesa bango mokongo te soki eloko aza ndoki nyonso bana baza bien bayebisaka ntaka azotangisa classe. En tout cas vraiment papa na ngai kobosana te mokolango, kobosana te mokolango papa, kobosana te abinga na yebi ne mwana ngo makolo lemba David oui alyeso ngo nasalaki eza pena ye wana eza bakuta eza na makolo te mena bakaka uta na libota ya nani ya Jonathan. Alléluia. La force de l'alliance, la force de l'alliance. Oza perdate makambo yoko sala mutu makambo yoko numela moto lelo ko buka yango. Ama jolebi tango David akomi pena kende akufa avandisa vraiment Salomo ayebisi Salomo yokanga malamu mwana ngai soki omoni tata wana libandi aza na pasi kotika na pasi te ozala mama potango mpe azalaka na pasi yasungaka ngai me oyo wana kuna mese makala soki omoni na pasi bakisa pasi ekoma makasi kopambola ye te. Sala bolamu lelo mwana nzambe invité kozala baennemi na bato chercher la pédicale si est possible avec tout le monde lukoza na relation ya bien na bato. David Jonathan apela me bolamu na ye ezoloba na nsima ozala na mama amen. Bolamu ya Jonathan ezoloba na nsima nzambe alobi na ye David yo kolala te asengi naluka sere na biso bibish konjo nzambe apambola yo e paster Edi Mayele bula bao
Nzamba pambola. Merci papa. Merci. Alléluia. Vous allez la majoli. Continuez dans le verset 4. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Zilba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Na Lodebar. Alléluia. E a Maquir, Makir na Lodebar. Nalinga la Bible pour dire ça précision. Alléluia. Ma précision comment tata la Makir m'a dit Amiel. Alléluia. Lodebar sika ozake ba bosana na bango batu. Amen. É uma cidade das pessoas esquecidas. Moka oyo bato ba bosana bango. Bakipakana bango batote. Alléluia. Amen. Oubli, au pauvre, passe, pauvreté, misère. On va pas vous manger sur le quotidien au thème Espírito da pobreza. Maman de la politique, esprit de la pobreza. Donc on dit la pauvreté pénale visible. Ça on a la caisse, ça on a l'évangélisation. Partagez la l'évangélisation comme il faut. Azana ligne. Baki azana Lodebar. Moka magu durura. Yoko kenete. Odi mama jele. Mama tas. On même quand tu sommes à ndaku la vie. Faut que la place en sommes ndaku. Amen. Ils ont la place où sont mis ndaku, ils ont la mec ah ba la fiti les atis. Esprit de mauvaise anaka. Hein? On s'en va maman. On s'en va ah pina. Mais je sais pas la Lodebar wana. Deuxième mois moko. Donc sur la quotidien là-bas pauvreté c'est visible. Et ça moi ça que bato ba salio pauvreté kanayo qui va dans la vie. On a pas sur le pauvreté. Alléluia. Yawona nzambe ngabla ko ferete. On a pas moi chete. Papa a biso na papa a bozui. Hein? Papa a biso il a changé veste le semelo. L'homme il a changé veste. Moi a changé comment? Je sais un Dieu qui est tout puissant et plus riche. Alléluia. Nakona na sapato lelo teke lobi suna kena sapato ebe kena sapato wala no. Nakona tango soki na lingi. Mais soki na lingi changer osani ni. Obolo no secrétaire poani. Tango na lingi sapato moko ozaba zala de l'autre. Lelo na changer comme problème. Alors quand on le fout dimanche peut-être que la veste musus. Même quand on dimanche te mais qu'il y a sur l'église veste musus. Eh. Tosala nzamba mozui. Alléluia. Amen. Oye de la parfait malasi makasi makasi. Tu vois malasi va errot. O sala va di malasi. O papa o solo de papa somi o moi. Bida va parfait moko. Dans la sélection la parfait. Mais si c'est la pauvreté. O sala mama. Amen. Basi on va parfait de utiliser na mama na ba ka voter. Yawa to bondo yoko kenete roi. David a dit bon solo kenete. On va commentaire na nga. Bible le bien voter. Mais na otinga nde batu. Donc Lodebar eza mpo na bosala bato nakona na bato nyonso akutaki na Lodebar avi na ye abimolode na okosepela Lodebar te. Alleluya. Moto akotanga komona na kati ya Lodebar aza te mpo eza mboka oyo babosala bato basala na nzambe to tala nzambe verité. Soki omona vi ya moto na Lodebar non okomona na Lodebar te fo na libanga ya Lodebar posa la personne à yo. Nani a pas la personne à mon maman. Oh, l'autre on a pas clan du bois. Nani a mon ango. Quand on couche qui a quand on pas raté. Nous allons pas rater. Faut que la traiter ça en zéro, soit traiter la wapi. Soit tu maman wapi abi comment il y a sur la salaka. Alliance wana en tout cas fait comme Sangati kuna sona kenete bozi na ya Makir bozi na Chiba na ndeka Chiba so ngoya bana ekaka wala armée sur telemi ah
na Naomi Makesi au nom de Jésus ya solo za la raison on va voir alors le barque non na ba célibat ba prolonger de mutaza l'aise anga première so ya kangi makamna bakanga na kwanga yuli aka kwanga makaba kanga tilelo ya wala posate faut la soupe balambi binano balambi le msusu omona msusu moi poisson ngoula bouillon tala ko pas rater ngoula bouillon yo je sais il m'a prolongé aux à l'aise moi so la connait la poète anga à l'aise na ba 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 so na na donc sans préoccupation de l'eau de bar Fabima et on n'a jamais laissé l'eau de bar via pauvreté cause l'eau de bar de vie na yo bon le meloka bon la mort de bon compter bateau à majorité malamba compter yo majorité bateau à malamba compter ba conseil bien est-ce que conseil est respecté là vous aussi dans le bateau habitala kata masolo azo pesa ne tori ya bien mais maintenant la lumenda est-ce que la cause ça vous a quelque chose so kozanga na ba baleki no ya bazama okam mazona mona wote eza bibi mukola ya ni so ba ya lero ba ya ba na su ya te David a dit neuf fois comme la force de l'alliance major le bela donc on va David en chat beaucoup a dit Mephibosheth wana ngaza la posana ye alléluia bano kariya on ne pas osa on a dimension surnaturelle bon la ministère yo même la ministère va nous traverser le bar ministère la caméra ni sauter non connexion nzambe azotuna azokaka koya batsomaka bainformation le Saint-Esprit akomemela information kwa nzambe il fera ba grande chose ozala baconnexion moko positive za bato mosusu nga na ministère nga nalingana ngai baconnexion te omona nzambe te jema nzambe azotambola oyo awuti ne luka na lendi azokende soki daboyi non nzambe asalaka na singana na bato alleluya nzambe asalaka na nzala bato nzambe akokunda liso na moto oyo akomema yo epai yo kosala mbula mbokotala te makoti oyo na seconde okiti na aéroport ya New York moto ayi kozwa biso no lobi na ntongo tokolia tomela ti na maison blanche maison blanche wapi alimo na maison blanche kopa trompe aza okota kuna tolinga bakota so na lingi alleluya nzambe aza nzambe ya baconnexion nde mona mosala nzambe ngai na pasteur etelema basala nzambe te te déjà la bato va se connecter là yo mpo mpe bapambolama alors yo mpe faut se connecter mais il faut que tu saches les vraies connexions pour kende liboso alléluia batsomaya bayabalaka te bamakri bayabalaka te bayana bayabalaka te na nzala ya nuance ya Jonathan na David esala ke Mephibosheth akutama na mboka wana eske ania oyabamaka ayebalaka te mais lokola mwana ya alliance azali na kati ya ndako wana alléluia gloire à Jésus David alobi bokende bolukala nango continue na majoli na nyaka moto moko accompagne le débat ezosika na yo te stérilité prolongée pauvreté prolongée manque ya joie manque ya kosepela ovazala bafalma mike kena na bapese mo limité odela kotika bato bima na lo de bar okoma na lo de bar na brital au nom de Jésus oyo nyonso bino de bar na ville nga ezokweya okobimango au nom de Jésus alléluia so bandeko no bakotikala kuna na lo de bar bango baza yo te yo yebi nzambe ntango yo obimi yo kobimbisa bango majobi nyonso ofali mobimba boza neuf bino nyonso bosotume na lo de bar bameza mpasi ya donc oza na problème grave na famille bonne la cotisation $50 combien de personnes 9 cotisation salon okokisi kaka $15 epesi combien si osala division bamutu epesi combien oyo na monnaie locale apesi kaka $1 na monnaie ekomaka na monnaie locale kuna moni basala moko utumaka mona niveau ya dollar
Exacte. Kosapelaka na bazangi te. On a bakamaka osanye te. Mais ministère a yeso ya mama zaki tubazaki wana te. Emata monene. Yemo kaza mwana nzambe azala posa de msambongo pana kosala yango. Mais nous avons besoin d'argent. Pour la posa batamango na kati ya église nzambe. Alléluia. Batuleso abila mutambongo asimakisi. Nacho asimakisi. Mbongo ya pona yote. Bilaka nyose ekatikala na mokili. Mais avatikala fana zwa ngana sepela ngomone. On a mokili avec la pauvreté. Oh c'est la baba na prendre que bien c'est tikala ngo. Ekotikala mais fort na sepela ngo. Tana buke tana zo ko tala 5 étoiles. Pour la demande à moyonté. J'ai la majorité. Fana avancer si ça m'a tellement long mais c'est important que ça m'a camboyo. Na zona bakona bana nzemba yebango. Ebilaka nyose ekotikala na mokili. Ozuta mbeje mbango. Donc azo précédé, azo kendete, mais la moko c'est bien. Mais Christ a dit, vous l'aurez septuple à wanase. Avec il a fait ce plan. Qui tient le rapport sur taxi. Quand il a dit que temps, mais c'est papa, il y a comme à 5h30. Oh, nous devons pour nazo, et ça va bien. Alors joyeux. Au moment où je suis le programme de la pour Alléluia. Et ça va être biloko côté le barama. Bon on a la présence vérité dans le bar. Au quitter le pose de taxi quel hôtel. On reposait là bien. Après on dit ah papa boni. On comment tu dis oui là comme vous êtes. Nazala Hilton. On comment là on boni. Nazala taxi dans l'aéroport ni dans l'hôtel là. Dans l'aéroport ni hôtel. Oh yo siko yo on est venu là on va partir à Irlande. C'est ça la bonne idée. Mais nous devons l'utiliser maintenant que nous sommes en vie. Même un taxi, soit taxi. Il est comme un accord, non? Il faut que vous ayez quitte ça. Comment quitte ça dans le monde? Et c'est des choses que bah on soit là dans le quitte ça, non? On se bouquet 5 étoiles dans la main non? D'abord la voiture est même tout encore. M'habite département dans l'année seconde. Alléluia. Et c'est important. Nous avons la carte de nous, nous avons la non. La prospérité qu'a dit Abraham devient riche, plus riche, fort, riche. Donc, comme on a toute la dimension de la richesse. Qu'on s'est limité à rater. On s'en a majoré. Qu'on s'est limité à rater. On a fait la rater dans la simplicité. Yozo mema omona mwana nzambe azwa culte ya nzambe baculte tosalaka eza ba office ona présence ya nzambe motaka eta yeni soyezile dimanche ozokoma joli te babiloko oyo fo kolobaka yango fo yango john ferera nzambe apambola yo okouragaka wi papa loba na yo teya nzambe apambola mebengela ndako moko kota évangélise libota moko évangélise ntango ifone aza wana ozolaka majole donc nzambe tozosalela aza nzambe d'alliance ndenge komana ye lokola sa zwa akoma disema sikona mikitisa ndenge nini ye mpe babotaka mapasa bomokabotika pasa sepela te otango ya mwana te alaki bote mais soki azomanda yo soki etana ezalaki nini do azalaka leta wana masongi ya bato banakosepela bamonaka Mephibosheth na kati ya Lodebar pasi na yo ezala bato bazosepela na yango bakakotikala bato ya mawa po tokufela nzambe te oza na nzambe oyo aza na bomoi poza na nzambe adesinaka na makamba minene poza na nzambe abimisaka na Lodebar poza na nzambe alongolaka na Lodebar po na Lodebar bakoloba kombo na yo te mais na kati ya centre ville bakoloba kombo na yo po te na kati ya centre ville yo koprese yo kokota kokutana badepute yo kokutana baprésident yo kokutana baministre mais na Lodebar baministre bayaka te na Lodebar bato mbongo bayaka te na bato bazosepela yo ozala bango na Lodebar yango na babona Lodebar avi na yo ozakoma kuna balinga to moto ndeko na ngai
kosepela na pasi te. Jonathan Mephibosheth awa azaki andinga maison royale kanisa ndinga maison royale majoli ake koparar wapi na lo de bar kosala lulendo te ndeko na ngai vie badonne na yo lelo eza bien mais lobo badonne koko changer lobo badonne koko changer konégligaka mutu te lobi badonne na yo koko changer ekoko changer na ndenge ya malamu comme ekoko changer na ndenge ya mabe oza lelo mama alleluya manzambe aza na posa badonne ezala toujours malamu malelo na fongola lebiso lobo ozala fongola te le mosu lobi bato oyo yozomona pamba lelo bangona bakomi na fongola na maboko soki okanganaka bango porte bato oyo bakolekisa majoli yebisasaka likambo moko bato oyo bakolekisa yo alleluya bato oyo basepela bazala na Mephibosheth ensemble mais nzambe amonaki nde nzambe azomona lelo lo debare ekozala pasi ya mabota oluka mabota ntango molai oluka visa ntango molai bamalala ya bambongo oluka mosala entreprise na yo bamalala ya mbongo malolo aliansa nzambe azobana biso azosalaka yesu ekoloba mpe ekoganga alleluya lelo nalobaki na kosilisa mateya oyo fona avance mpona silisa yango alleluya continue mama joli leki na ngai na gauche ndombele na kati ya ngola nzambe apambola yo ntango nyonso oya te akazwaka bana tiaka bango place wana yebisaka bango oyo yaso baso bazoka lingala te amen. Então mandou o rei David e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, do Lodebar. Makiri bona awa omoni connexion na yo ya malamu kobika na yo ekomemisa bato bakota na maison royale mama joli tokei mpo fona avaseka na mbango fona kende kaka mbango bajikijika molimo ezosala ngai awa ndeko mosokola bia mene nzambe malamu toke mama. E vindo Mephibosheth, filho de Jonathan, filho de Saul, a David, se prosternou. Alléluia. Biba bote bakei pour komokela lombango fona silisango bakei bakomi epai Mephibosheth azalaki bazwile wana Mephibosheth mamajo eki bagrave po ye moko makila bimboko ya bosala bato bashade kombongo na moni boye basole yango na moni atomona boko likolo biete bobananga motu te nayibananga motu te makambo ekweli nalelo nalona babayelaka boye te babi makili kobanga nanu te makambo oyo biso awa eza makambo mama motu te eza makambo ya Mephibosheth. Alleluya ozala la mama eza makambo ya Mephibosheth yovalali te nababanga na mbangu na ngai nasalaka biaabi te kobanga te mpo mboka na basala bato ezalaka kuta eza de prince eza te bamona bashare ekota bakoya kovoka yo mpe ozali molimo na nzambe ezobokisa batrope oyo ekangama eza lodoba na vi na yo molimo na nzambe nyonso basengo na vi na yo oza na mama esepelaka moza na esengo te lodoba na vi na yo esprit ya pauvreté molimo na nzambe ezokangolongo yango mpo azali lelo jésus azopesa la richesse ozala na pe du terre te kobanga na butu c'est lodobar nzambe azobongisa na lodobara kobanga lodobara bandoto ya mabe ozobomaya ozoba ndoto esengo koliaka na bato na butu bato bakufa eza lodobar ozobomaya lodo jésus. Halleluya kosepela bandoto ya mabe te eza ndoto ya mabe osepela ngo mpona nini okiti na New York okaka bandoto ya bazamba bazosalisa babilanga non eza lodebar bima na kombo na yesu yango so oza na eglise te luka eglise ya kosambela so bomoni te la puissance divine eza na blanche stam mingi baza la puissance divine mais so ngotuna kombo eglise kuna
jive sana kuna baba baba basambelaka luka nzambe kangama na nzambe. Alléluia. Bible bina majoli pour que na lombango tant Mephibosheth a côté la maison royale. Il y avait un roi dans le Israël. Quand montana de feu corporel donc montana de feu nzoto la ye on était katana na lepre on a kwa katana ye on a leu kama kono on a bona kate on a katana de feu akoko jamais na maison royale. Mais face à alliance et beaucoup de mokorwana l'homme kwaki l'homme mwaki. Alléluia. C'est mon amour. Bon, un jour vous avez été, bako classer par nous zalaki, bako connecter bango. Lui a qu'on a fait mon côté. Mais vu mon chèque à qui coque à la yeux. Est-ce que David a un compte ça y est? Est-ce que David est-ce qu'il a un compte vraiment? Est-ce que pas joli? On dit staff hein? Amen. Ah jamais. On a tant ouais. Sont des temps madame. David azalaki plus que l'homme d'Angleterre. Voilà maman. Amen. Et David a dit fort plus que l'homme d'Angleterre. Ce qu'on a d'Angleterre dit staff les gars à la dibien. On voit que les gars la corps que la bantri. Bon on a mutu boy. Et ça c'est que il rentre dans une formation à Interpol. Sur le roi David. Alléluia. Amen. Frère Nana John Ferrer dans ma pambola papa. Roi David à côté de Jonathan, à côté de Mephibosheth, na kati ya maison royale. Batu bafongoli monoko. Bali makangoli ne roi sali. Bali koka kokota jamais. Motalau kama kola Mephibosheth kokota jamais. Defo yo ko miso mosika na Nzambe te. Defo oyo zala yo. Rokima Nzambe te. Defo nyonso elingana ratifié par le Saint-Esprit. Nzambe azobongisa yo. Nzambe azorestituer yo. Defo baza soulard. Nzambe afongoli porte. Yaka l'église. Oh Nzambe kopambola yo. Okoza moto yo. Oza célibat prolongé. Masa kimi yo. Avec défaut. Kokine église iti. Yaka la présence en Nzambe. Kota la maison royale. Le roi de roi c'est Jésus. Il refuse personne. Oh il a vu dans un jour Mephibosheth. Batozo kamwa. Batamaka ya buki moboko. Oh qu'il faisait l'ombre de Jésus-Christ de Nazareth. Bon avec Jésus-Christ, fils de David. Yaka kosala comme ça eke Nzambe akwamba bato oyo bazaki basandumba. Alléluia. Amen. Bato bayi bato bakobo. Bato atamela bajoni marqueur na kobo na bapoche azomela. Basular. Yako yamba bango. Volande korangai. Yoni yamba kama église te. Yoni bako sambela te. Olonga sambela na ndako. Nzamba abenga elelo. Yaka la maison royale. Yaka la maison royale. Nzamba kopambola yo. Pour la conclusion. Bible na ngai. Eh maman. Amen. Bible na ngai. Tanga na verset 10. Travaillerai-je, Yango? Non. Verset 7, maman. Il dit le David. David a reversé Mephibosheth. Não temas. Kubanga na yote. Porque de certo. Comment j'ai dit? On me faisait les taraya. Donc, tu m'as dit la carte. À son là. Bakeka kobomanga. Pour ma taboye, bakoya mukanga. Jamais. Vous allez là-bas. Vous allez vous jeter là-bas. Oh, bien. Qui t'a vu? Vous allez mais na zona banaona kijitabu wana batu bakoya koluka yo gana makase pale ozalina ba amana ozoka na pale ngato Nzambe azoyoka yo kanda ba ono na kikavu na wana basakira za story basakira za pauvre basakira baka katolu kaka omona katema kambiso mashakate batu wana kaka bako changer maloba batu bakoya koluka yo Au nom de Jésus. kokamwa te eza matala oyo na lelo yango osimba bango baya baluka yo. Alléluia. Amen. Continue maman. Il dit le David, não temas. Alors kobanga te
Porque de certo usarei contigo a beneficência por amor de Jonathan. Amor de Jonathan, o teu pai. Restituirei todas as terras de Saul. Saul azaki roi na Israël. Combien d'hectares azalaki na yango? Alléluia. E comerás o pão na minha mesa. Ele me fumecheka avanda azotala kaka. Mabereka la teme kolina makoliaka wapi na mesa na ngai. Ruaka yaki wapi? Na maison royale. Na ndako ya bokonzi. Tala alliance makambo esalaka. Alliance elobaka. Lino impacte bato na vie na yosala alliance malamu na bato. Kosala alliance mpona bisalela te. Lobi kozala te me compacte famille na yo. So bakoko na so basali baliansa malamu. Lelo bito babénéficie nango. Amen. Baliansa babende fait quoi au nom de Jésus? Mais baliansa malamu eya. Papa na nga sala makambo malamu bakamarani misu banginga. Balukaka est-ce que kopesa aza wapi? Mako aza wapi? Topesaka mbongo yo. Yana yo batiema ya vie na nga, ya vie na yo. Oyo Saint-Esprit aza plus que tiba. Molimo na nzambe alamusa bango, apesa bango badone, bakutana na mutu. Yo mutu wapi? Oyo na uti Irlande. Alléluia. Amen. Oyebi nani kuna na mwana mutu moko ni mako. Kaka yo basale bolamu abi tozo solo mabele pe tozo msila yo nini okolia la mesa ama kuma jour mora tene kala mama ko bana tanga tanga na Biblia lo musala na Biblia tanga na Biblia mama tanga na Biblia tão continuamente comerás o pão na minha mesa. Alobi nikolo nyonso ya bomo ina yo okolia kaka na ndako nanga na mesa nanga. Na lobe ba chocolat za wapi? Feta la miliki. Miliki kusa kila. Mama na bulu kutwa bati. Na kana lobe ba. Majori. Miliki nati akoja wasiki kwa sema na mesa la he. Pesa mwa moko occasionnel ma ya pesa. Mais comme de base, il y a l'eau de bar. Ça c'est coûte kila. Parce que la mesa mkonzi ngombe kama mtiyaka. Então se inclinou e disse: quem é o servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Allez vivre avec une boîte. Mariba na limba pourquoi abona qui était bien sur la salle des échecs. Pour abuka makola âge 5 ans. Tango Saoul, Jonathan a kufi sangata na jere okini sabango. Moto yako memaya kwe yeko abuka ni makolo. Uzana mama. Mais on a déjà dit na uti bana maison royale. Le lot de bar. Na laki presse. Et puis ma kolelauka nena zaba wao sale zate ba pesa nga sur valeur te donc alimona kazambwa mama odeza na basi mingi lelo tellement bala umena libala mabote zoya te abi pesa kombo ngara moi cité zona na so na ye moi sina ba ninga na basi ba kota ba sala 2 mois zoazemi. Mais nazolo ba lelo mama nzambe ozo salela kangama na nzambe wana moto musala to ba kabare na ye batongi bandako yaza kana ndako afutela ndako afutela okuti mama
akomi prévoir bengana ye 6 mois ya niongo kono pa kuma yo klemawa une année ya niongo 2 ans ya niongo mais okoma propriétaire ya lopango attachement na yo na nzambe kobosana te kosunga mosala ya nzambe okozala alliance na mosala ya nzambe aza awa papa nga na bengelo nga seme na ministère na yo eza alliance elobaka alleluya alobi ngai mbwa boliboli basi ebele bakomibenga bambwa ngai pene naza mwasi libala te mibali mosu azofinga mwasi ne mbwa soalaki mwasi nde sobota nzambe aopa mosu opinzoli wana eza lo debar ye ayebaki te abi okofanda na ndako na ngai okolia tous les jours continue mama na mesa na ngai ye amebengi mbwa. Então chamou David a Zilpa, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertence a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. alobi nyonso oyo ezalaki ya Saul nyonso ndenge babala bozwi babiju ba or bopesa ngo mpa nani para mwana ya maître na yo. Et puis a continué mama Jolie. Trabalheis pois a terra, tu, teus filhos, teus servos, recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá o pão à minha mesa. alobi ete ntango nyonso bino nyonso bokoki basali na ye bokosalaka mpe ya koliaka ntango nyonso na vi na bomoi na ngai. Aleluia. Na lako na mesa na ngai. Zilpa 15 filhos e 20 servos. Aleluia. Conclusion na biso ezali wapi? Na 13. Vamos ler no segundo livro de Samuel 9, no versículo 12. E tinha Mefibosete filho pequeno, o nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Bango nyonso bakomaki bana misala ya nani? Ya Mefibosete. Yaona bana bato epai oyo bato banesakanela yo nzambe akopambola mosika te bato oyo bakomona na misu mavondo ke yo opambolami yo otombwami yo oke liboso yo perse. Aleluya. osala lolendo te bakomona. Aleluya. Sala bolamu na livre ya Esther chapitre 6 verset 1er ti na verset 3 bina biso ke nzambe akemisi Asirus pongi butu mobimba mpona bolamu moko nani asalaki bolamu wana majoli Mardoché asalaki bolamu epai ya roi na roi abosalaka bolamu wana nzambe atomisa bato bakosala bolamu pongai mpo basa souvenir epai na yo. Alleluya. nazongeli koloba ntango mosu okomprendre te nzambe atomisa bango pongai me alamisa mémoire na bango mpo bakanisela yo. Alleluya. bakomeme na bopete na destine na yo epai olotaka ndoto te yo okota okokota lokola Mefibosete. Alleluya. okokota lokola Mefibosete. Mardoché alobaka epai ya roi majoritano mpona silisa Esther chapitre 6 verset 1er. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. E leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bilta e de Teres. Alors là, on va tenir le verset 3, maman Jolie. Disse o rei,
honra e galardão-se. Bolamu nini tokoki kosala pa moto oyo. Bato oyo bazala bolamu basala vida yo. Nzambe azalisa bango pongi. Nzambe azasouvenir mpe na yo. Bakutana nango. Même matin oyo Nzambe akoki kopermettre bamema wana bopeta na sante. Nzambe atia bango na nzela na yo. Nzambe abenga bango. Bato bazala manga bapesa yo. Nzambe azalisa bango pongi. Koma lima yo finance ole pa na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Na bala mandeli ya ministère oyo Nzambe apesa ngai. Bato bakopamba ya ministère oyo Nzambe abanga bango, apesa bango, amama bango liboso ya mosala ye mpo apambola mosala na Nzambe. Yango ndeko oyandaka biso koesitaka te so Nzambe asimbi yo opambola ngai kobanga te benga pambola mosala na Nzambe mpo mosala na Nzambe ekele liboso na kombo na Yesu Masiya. Tozali conclusion lelo na force de l'alliance bolamu ozosala lelo eza bolamu oyo kofuta lobi oyo okobénéficie ou bana no bakobénéficie. Nalobeli malamu eke ba force ya alliance eza mibale eza ba alliance négative oyo eza Satan mozaza maître ba alliance oyo foto break yango foto buka yango au nom de Jésus. Alléluia. Ba alliance malamu la connecter na Nzambe yezwa na absolution. Alors na pamboli Nzambe nala kondima motu moko akokota na maison royale asima akosala te bashi moko te akokobanya pele moko te akosala visite moko te okokamba bwana ndako naye kobisa te président England atiki leto oyo mino otangi abi président lobi antukani apeza na besoin na yo naluki so pena irenda wa ozomonana te président leto obenga biso numero oyo nga président na tieza yanga moko personnel nakobela na Yesu. Alléluia. Donc Nzambe bambola moko ya moko Nzambe ayamba biso kala nzembo ndenge ozoloba. Alléluia. Ah Jésus. Oh Jésus. Nzambe apusani epai na yo kolo bato bapusa bati na nom de base nazodeklare babima lelo au nom de Jésus. Notre part est pauvreté prolongée. Stabilité prolongée. Nzambe epesaka makasi fonoko sapese epa batangaka bato bakotanga moto te avana lodeba eza bamboka ya pasi biso esalaka te na lodeba badepite kubakomaka te. Oh Jésus oyo azalaki babongi apesa babota Nzambe nazondimoza Nzambe osalaka makambo lokolo ya batikalaka témoignage ya ndeko moko bikolo ekoya Nzambe yango na ndeko azolanda ngai Nzambe na bikamwa sakisa bango na ye Nzambe simba motema na ye Nzambe longola vizoli na motema na ye yango na bikamwa Esther alanda ya Nzambe asepela Rita alanda ya Nzambe asepela Sara na 99 ans Nzambe opesa mabota oza capable ya kosala nyonso Nzambe lona bana kozala sida quelque part Nzambe moto moko akuta bino bana incurable Nzambe nalobaka lobi na ye Nzambe nazodeklare gloriso na ye sikoyo Alléluia. Seulement prolonger Seigneur Nzambe ezangisa pomira bana kosala bato balamu Nzambe ase souvenir Nzambe na bikamwa motu mosheka asalaka marche moko te wakutaka David Nzambe kombo kaka epesaka babote bakombo na yo Nzambe kombo epesaka bato epesa kombo na yo Nzambe nazondima mo Nzambe na yo kolo nangonga neva Nzambe esekisa Sara. Alléluia, Dieu de gloire. Oza Nzambe na bomoi nana posa ndeko moko na Nzambe lelo bana vila yo kweya naboma bana nanga indifférent
ça. Alliance simba bika c'est l'alliance, c'est le Jésus-Christ. C'est le meilleur alliance. Alors je tire la captive dans la force. Dans la bonne de la Tchakio. Dans la division à l'Ibounou la famille. Dans la division à l'Ibounou la famille. Wakanda Bamba qui est Zobima. Wakanda Bamba qui est Zobima. Wakanda Bamba qui est Zobima. Maboulou à Zobima. On a fait la main Maboute. Voilà alliance. On a pris la Zacharie chapitre 9. 11 à 12. Pour toi, alliance est scellée par le sang. C'est le sang de Jésus. On a servi les ala Yesu. On a servi les ala Yesu. On a servi les ala Yesu. Je vais aller Simba na Kaboko. On dit mal le débat la vie là. Malaba Simba ni Bata Boko. On dit mal le débat la vie là Bango. Malaba Simba Bana. On dit mal le débat la vie là Bango. Oh Seigneur Jésus la gloire. On dit la maladie. C'est elle le débat. Et je crois na kombo la Yesu. Ozali zambe la bikamwa. Kumama la Jésus Dieu de gloire. Comme le tombeau la mazambe. Elonga la basanto. Merci Jésus. Nazo croire nzambe prier la lelo. Et il parle na zambe la bikamwa. Ya la Bible la bila que le sang, l'alliance est scellée par le sang. Jésus avait souffert à travers la croix. Il a versé son sang pour l'humanité. Famille dans la pauvreté. Il y a aucun bateau pour diriger bateau. Et vendre ça dans le débat. Alléluia. Notre côté a décidé pour vendre ça dans la pauvreté, pour la stérilité. Mais c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Tu tombes aux zambé. Ni kamala yo zambé. Et ça esika le moment de biso. Yahweh kumama la yo zambé. Oza ilonga likora santo. Oza ilonga zambo. Oza ilonga zambo. Nazala kondi bakolo. Baka masika zambo. Na ministère koyo. Nala kosa ba témoignage zambo. On a sire certain. On doit la division zambo. Oya kutu makila do débat. A juste solution. Zambe merci ya ule bikao bokozi. Atombolo atiki poko ale no zambe na sila bokozi. Atiki tembo zambe pa gano. La mère de conclusion pour le salut pour la force de l'alliance. Pour la révolution. La meilleure alliance, c'est l'alliance scellée par le sang. Jésus-Christ a payé. On est qui dans son âme. Tombe la maladie au sang. La maladie au sang. On a coupé la moto, ça fait kakayo. Ah, Nzambe yo coupé la vie. Nzambe coupé la vie. On sait que la vie. Oh, dans ma table, vraiment mérité ce mot. Section
Jésus. Mama Yesu. Nakoba na kolokatika suka. Bola mazambe zebele. Ngamba sala bola mobili. Ngamba sala bola mobili. Yo baba amene pa ezali. Obibila na baba na fila yo. Bana na bibila na baba. Bibala na bibila na baba. Kinaswa na bibila na baba. Satana bibila na baba. Bana na baba na pa ezali. Obona se mwana ko salema. Ngamba komona dimension mosusu. Ngamba sala na dimension ya puissant. Nasa se la soute. Ngamba na baba la fila yo. Ngamba na si jaba oto. Ngamba na partout. Ngamba na bibila yo. Après sur solution. Après sur solution. Ngamba nzambe abele. Ngamba na dimension mosusu. Ngamba na dimension mosusu. Ngamba na dimension mosusu. Ça fait kaza zambe. Kono na tao. Kono na tao. Ngamba zambe. Ngamba sika. Kono na tuarete. Motobola kayote. Ngamba ni batea lelo. Ngamba mora kayo. Ngamba ikoleka kwa sala batea lelo. Ikoleka kwa sala. Lokola sali. Ngamba tenzamba bebiyo. Kozala kwa site. Kozala kwa site. Okufala nzambe te. Okufala nzambe te. Loba amene makase kwa ozali. Loba amene makase kwa ozali. Na kopesa conseil moko. Manako semena mosala nzambe. Manako semena mosala nzambe. Manako sala nyas na batula nzambe. Ngamba kombe mayo mosika. Wata mo semena mosala nzambe. Osala alliance na nzambe. Alléluia. Ngamba pambola yo. Osili kolombe pa na pasi. Osili kolombe pa difrite alaki. Ngamba mona yo. Na kombo na Yesu Masia. Nzambe merci. Na baibala biso na journée lelo bakola biso indifféré na kombo na Yesu. Tikala la verset oyo za conclusion la biso. Zacharie 9, 11 à 12. Nzamba lobi pour toi. L'alliance est scellée par le sang. Moi, Jésus, j'ai été retiré dans les captifs, dans la fosse. Abina kolongolo na mabulu et pas bachayo. Expliquer malamu que les boules cause à la stérilité, pauvreté, cause à l'esemo, ba maladie incurable, ba maladie héréditaire, cause à nako sepera, ba ke puissant, donc nyonso eza yokocha bakombo eza lo débar. Mais ya lobi na ko bimisa yo na la pesa ko tuna papa na yote na la pesa ko tuna chef de famille na yote nzamba ko bimisa na bital penza mazo bimisa yo au nom de Jésus. Amen, amen.